Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba-angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomondaka na international bacompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Mercredi, et là, on a voté la vidéo. Merci pour vous aider sur la télévision. La vidéo pour la journal. Il y a peuple qu'on a peuple. Il y a 27 septembre pour la commission qui est honorable député national. Qui est la séance plénière mardi 26 septembre. On a voté le président Christophe Mbosso. On peut pas adopter qui série à la loi pour la Italie aviation civile. Héritier, moi, piné, ma pessimine au bas détail. Député adoptaki série ya ba loi pour na aviation civile na bokambemi ya Christophe Mbosso Nkodi Mpwanga président de l'Assemblée nationale député doté mboka arsenal juridique important pour na Italie aviation civile internationale les alaki na plénière ya mardi 26 septembre 2023 chambre basse ya parlement examiner qui peut voter 6 projets de loi pour na aviation civile internationale pe projet ya loi portant création organisation pe fonctionnement ya ordre national des ingénieurs agronomes texte nyonso ezalaki adopté à l'unanimité 352 députés participa qui na plénière pe bango votaki na ordre du jour ya plénière oyo ezalaki pe examen le vote ya loi oyo ezali kolobela adhésion ya République démocratique du Congo na protocole pour la répression ya acte illicite ya violence surtout oyo ezali kosalema na aéroport ezali ko servir aviation civile internationale complémentaire na convention pour la répression d'actes illicites oyo ezali dirigé contre sécurité ya aviation civile boyo nyonso esalemaki na plénière oyo peba oyo nyonso ezalaki bongo voté pour na kopesa République démocratique du Congo arsenal juridique na suka ya plénière ezalaki adopté na unanimité 352 députés participaki na plénière oyo votaki 7 projets de loi oyo 6 projets etindami epai ya président de la République pour na promulgation na yango pe 7e projet ezali bongo ya création ya ordre national
nationale des ingénieurs agronomes yango ekotinda manasena pour la lecture ya mibale. Tikala kaka na masolo etali ya Assemblée nationale pour que président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso ya yambaki mokolo ya mardi 26 septembre président ya 5 monseigneur Marcelin Utembi wa pepa ibayaki kolobela état de la nation avant voyage na Rome une fois de plus héritier Mapinde. Nanzile kokende na Rome, président ya conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Utembi, ayaki epai ya président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Nkodi Mpwanga pona koyeba mboka ezali kotambola ndenge nini na audience oyo Christophe Mbosso Nkodi Mpwanga accordaki ye mardi 26 septembre na délégation ya Senko ekambamaki na Monseigneur Marcel Utembi, archevêque métropolitain pe président ya Senko. Audience oyo ezalaki bongo na veille ya voyage na ville ya Rome oyo Monseigneur Utembi azali kosala elongo na évêque mosusu ya République démocratique du Congo bako participer na synode ya ba évêque bosimba ke ezali bongo pona kozaba information na source pona oyo etali mboka ndenge ezali bongo kotambola avant akende kopesa rapport epai ya pape François bosimba ke nyonso elekaki bongo kitoko na suka ya masolo na bango. Monseigneur Donatien Chole, chapelain ya Sainteté Pape François pe porte-parole ya conférence épiscopale nationale du Congo alobaki boye ezali na veille ya voyage na bango na Rome nde président ya Senko ako représenter RDC na synode oyo ekosangisa ba évêque ya mokili mobimba na occasion na Pape François akokutana na ba évêque ya République démocratique du Congo. Bosimba ke Marcel Utembi président ya Senko ajijaki malamu koya ye moko kobeta masolo elongo na président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Nkodi Mpwanga pona koyeba ndenge nini mboka ezali kotambola pe pona koloba de façon responsable esengeli kosinformer na source président ya Assemblée nationale azali source moko fiable oyo akoki kopesa ba information crédible pona oyo etali état de la nation pona oyo etali ba élection na République démocratique du Congo balobelaki pe makambo yango. Monseigneur Donatien Chole atalisaki ezali dossier moko sensible pe important oyo ezali kosenga confiance pambate ezali bato nyonso esengeli basala attention ba élection ya décembre ezali koya ekoki komema situation moko difficile soki bato ebele basali ke bate. Pour la kosukisa masolo ya Assemblée nationale bo bakeba honorable député bango bazalaki na séance plénière mokola mercredi 27 septembre wa pepa yi bazalaki ko examiner pe ko adopter projet ya loi na etali autorisation pe prorogation ya état de siège pe lisusu na kaka na plénière wana ba adopter ki lisusu projet ya loi portant réduction de compte exercice 2022 ba détail élément bokola yango na journal ya mokolo ya lobito pour suivre masolo na biso na masolo le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Boyebaki y a fongola ki bongo mokola mardi 26 septembre activité y a assemblée générale de l'Union de conseil économique et social en Afrique et Salma ki bongo na Pullman Hotel une fois de plus Nadine National. Et un plaisir immense pour moi. Na discours d'ouverture na ye, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a rappelé que rôle au conseil économique et social azali ko jouer yango ezali organe consultatif oyo ezana mandat ya ko s'assurer na ba préoccupation nyonso ya population soki ezali ko refléter na politique publique programme ya ba projet oyo ezali initié et pas ya gouvernement pe d'institution mososo na niveau national pe provincial ezali à la fois honneur pe plaisir pour na ye Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ndenga alobaki koloba na tribune oyo na occasion ya assemblée générale ya union ya ba conseil économique et sociaux oyo ezali kosalema pendant mikolo mibale na ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na kombo ya chef de l'État asaliwaki ba assise oyo pona ye alobi thématique oyo ezana centre ya misala pona assemblée générale oyo ezali bongo ya actualité pona ba changement climatique oyo ezali réalité et ezali déjà vécu et pas ya ba compatriotes pe ba communauté ezana ba effet moko négativement affecté pona ba plusieurs systèmes ya production oyo ezali ko dépendre na ba communauté pe ba milliers de vies yango ezali bongo ko perturber ba paramètres climatiques pe ba température locale et longo na pluviosité ndenge ezali ko talisa yango ezali bongo ko influencer na ba modification ya biloko ya ndenge na ndenge na ngambo mosusu chef ya gouvernement atalifike ba résultat ba réflexion et kozanga te ko servir na boussole topé guide pour na orienter
ba politique ya gouvernement. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobi azali ko assurer que l'intérêt particulier en tant que chef exécutif ya ba mboka nyonso bona ba résultat pe ba réflexion oyo ye azali bongo na kondima et kozanga te ko servir na boussole pe guide pour na orientation ba future politique ba programmation ba projet oyo nyonso et ko intégrer pleinement dimension oyo ezali ko s'imposer na force pe ba circonstance ndenge Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobaki bosimba ke assemblée générale ya ifesa oyo ezali ko sangisa ba délégation ya ndenge na ndenge bauti na Cameroun, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Algérie, Maroc, Tchad, Bénin, pe bamboka misusu yango ezali ko salima pendant 2 jours na thème la mobilité climatique en Afrique, un sujet qui requiert l'attention de l'humanité entière. Et à renforcer. Fidèle ya paroisse CAC Lembagar kuna na commune ya Kisenso ba sengeli ko zala kotambola elongo na nzambe zaki bongo maloba ya évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu ateki bongo na paroisse CAC Lembagar. Reportage. Bafidèle ya paroisse CAC Lembagar 1 na commune ya Kisenso babengami kotambola elongo na nzambe quelle que soit ba circonstance exhortation oyo ezalaki bongo ya évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu na prédication na ye ya dimanche 24 septembre 2023 serviteur de Dieu ateyaki mingi bonne nouvelle ya journée oyo dominicale a s'inspiraki na l'écriture sainte na Daniel chapitre 6 verset 7 à 8 2 Chroniques chapitre 15 verset 2 occasion ezalaki pona ye ya ko saluer thème communautaire oyo ya année en cours mingi penza kotambola elongo na nzambe honorable Néron Mbungu évangéliste itinérant alobi ba chrétien nyonso esengeli ba compter kaka epai ya nzambe na mokolo kati na bomoi na bango pona ko remercier ye pendant ba moment nyonso pe ya pasi oyo ezali kokomela bango. Homme politique orateur du jour azalaki accompagné na molongani na ye madame Régine Luzolo pe mwana ye mibale Bobo Mbungu elongo na délégation moko ya makasi ezalaki composé na ba membre ya ba différents bureaux politiques ba représenter ya complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Néron Mbungu pe ya Asbel ma famille oyo ye moko azali bongo autorité morale célébration oyo ezalaki pe marqué na opportunité pour na ko remettre contribution na ye na misala ya botongi paroisse ndena bobimina na temple mfuma banga moyo a communier ki na ba fidèle pe ba membre nyonso la délégation na ye oyo bayaki ebele pour na ko participer na culte d'action de grâce oyo et se clôturera ki na prière ya coordonnateur ya district ecclésiastique puis central révérend Jean Lelo oyo alobaki a apprécié à juste valeur message ya honorable Néron Mbungu kasi na mokolo ya lelo le 24 septembre 2023 na lite monene oyo tozui na nzela ya évangéliste itinérant Néron Mbungu azalaki na mama na likambo ya mubu oyo ya lingomba ya CEAC oyo lobi kotambola elongo na nzambe Daniel atambolaki elongo na nzambe malingeri banguna oyo balukelaki liwa me nzambe na ye alongisaki ye parce que atambolaki na nzambe azalaki innocent. C'est à tel ba client na Airbus A330 c'est ça la capacité à voyager dans ma condition ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodikoko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion
oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne, veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele. Kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme. Ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Kin Wi-Fi eza internet ya qualité 24/24 na bandako na bino. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba. Boyo kelanga eloko oyo Kin Wi-Fi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet. Ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna même na bozoko. Toujours na vitesse ya nyama na 50 MB par seconde. Bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h. Bobo solo la kitoko bo travailler ne lengi pe o télécharger biloko nyonso oyo zanango posa na ba entreprise, ba restaurant, hôtel, église même na wenze. Bo partager connexion à ta quartier mobimba. Bo Kin Wi-Fi internet assuré vitesse kuba yango ekata na kate toujours intact. Boka mwe te o. Pour installation nango eza très facile et pas wapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango mobimba. Ata oza na mboka, ata oza na Kinshasa, moyena antenne moko ya mokie na modem oyo boye, place nyonso oza na zamba, oza na forêt équatoriale, oyo kozwa internet na yo à partir ya parabole. Soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo. Soko oza na mboka oza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kuta Kin Wi-Fi na rond-point Forescom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba. Stribi Olingola ta sapato ya qualité pe ya kitoko place eza se moko na 7e rue Limité Petit Boulevard. Pasi na ngai eutako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo, oyebinga na Elongi, oyebinga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limité. Donc na premier ministre nous allons na Nisé oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR.
Mais pourquoi tel beaucoup de changa maboko n'a pas diminué taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, nous avons pas Patrice pour diminuer taux à la pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on dit que ça la sapate, est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil au-delà. Adjoint les alliés chez Koko Moulumba, fils gouverneur Gentilly Modula. Nous avons quand même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte au monde. Il dit que ma politique peut moi ma. Mais il fait qu'il bonne foi. L'autorité nous suspend pas ça. Moi, je pense que nous sommes effort. Et ça, devoir, on a dit nous. On a devoir dans la salle. Ceux qui étaient dans la 7e rue, place commerciale. Na petit boulevard, place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele, pour nous dans la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État le but de soutenir Yango na Bimisi. Mais, il faut soutenir un gars. Bon, je comprends, tant que client ne soit pas d'accord, nous avons Papa Chris Mawal, nous avons dit son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba-Science. Maintenant, dans Simba-Science, on a vu la matin. Donc, je suis à Awa. Aux alarmes, la fête. Au dia Batouillon, sur la fête. Là, tu as la pièce à Awa. Aux alarmes, mariage, là, tu as Awa. Aux alarmes, ça part, tu as mon nez. Le col à il. Il y a un ordinaire, comme un roi est mort. Aux alarmes, le roi est mort. On dit comme un bolide, le col à il. Il y a un salon. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, comme il se doit. Oyoki adresse Ezase Moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa iwapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela poto ya bana mboka isabongo diamique kuna kokuta protéine énergie pe vitamine. Stéphanas Kande a pesibinoba détail. Une génération a une autre choix ya poto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana nanga na diaming. Bana nangai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko nangai kaka na diaming. Diaming ezali poto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Diaming ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongo na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming lia otonda d'une génération à une autre. État ya babalenière ebele awa na République démocratique du Congo eza na état moko ya malamu te soki oza ko voyager ezo causer ba accident ya ndenge na ndenge bona na reportage au Christian Kangebeni asali libino. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyager na ote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenia oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo. Omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esala kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo ba condition engaye oyo eza kosenga tola musaya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa
banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komidiembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyiri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Nous allons communiquer l'écologique pour la lecture. bafamile nsongadio pe ndebele elongo na baressortissant nyonso ya territoire ya luozi na province ya Congo central baza na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya mwana noko pe ndeko na bango na kombo ya Vakala Mfumu Pierre oyo akufaki mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boyi mokolo ya vendredi 29 septembre 2023 nde veye mortuaire ekosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Mapela numéro 6 quartier 8 na commune ya Njili référence station Engine quartier 7. Boye mokolo ya samedi 30 septembre 2023 nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital ya cinquantenaire. Boye après recueillement pe dépôt ya ba gerbe de fleurs na après-midi nde bokundami ekosalema na nécropole Nsele Bambu oyo ezwami na commune ya Nsele. Boye en attendant matanga ezali kosalema toujours na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Mapela numéro 6 quartier 8 na commune ya Njili mingi pensa référence station Engine quartier 7. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Vakala Mfumu Pierre. bozalaki ebele mpona kolanda info nga na journal ya peuple na peuple soki bosepelaki obesa merci na Christian Kangebeni azalaki bongo na nsima ya caméra azalaki assisté na Alain Bouya la montage simaki kaka mpongo ya Christian Kangebeni héritier Mapinemi a supervisaki journal ongala bino topesani rendez-vous mikozali koya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception
ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Ah, Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango. Neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.